Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo bombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebo mesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na sengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokolobela bino ndenge nini parti ya IDPS esange koti mobulu na tango oyo discussion ya makasi ekoti na kati na parti, division ya monene kala te bokomona ekosalama pona kaka bamakambo oyo esalamaki na aéroport. Ndenge nini bapartisan mosusu ya IDPS basiliki balobi ete comment expliquer bayebaki ete président Tshisekedi azali maladi. Ndenge nini bango bakokaki koyebisa bato vérité te bazali kokosa bango ete babelge babengisi ye bamosusu baloba bafrançais babengisi ye mpona koparle après Kabila po ete baasiraki ye balobi ete ye nde akozwa bokonzi. Me balobi ete nzoka nde bamakambo yango ezalaki bongo te, ezalaki ndeke président na bango Tshisekedi depuis Kinshasa asalaki déjà crise. Tango azali koya awa boyebi bino moko kaka bato bazalaka na Kinshasa soki basi babimisi mopepe bato apoto bazwi bato apoto pe bazalaki presse babimisi likambo ngombangu lokola babimisaki yango ifale babanda kokosa ba parlement belge mutu babengisi ye gouvernement belge mutu babengisi alors que na Belgique gouvernement ti lelo ezalaka te ekeye pe ya atalangu chakudia kuna lobi nini ke non ye azali moto azalaka mutu ba information asa zongi ba information ke ba français mutu ba bengisi banini bandeko kaka ba information de gauche à droite ba makambo kaka ya lokuta nzoka nde ezalaki na yango bongo te. Bandeko babolingo nzoka nde problème ezalaki te Tshisekedi ndenge azalaki wana ayaki nde pona likambo ya état de santé na ye il fallait ya mona munganga. Pena minute oyo bandeko ndenge tozali koloba parti ya IDPS pesi mobulu ba discussion ezali koleka na sese bandeko moyeboyeba yango eza te ezala ba membre ya IDPS oyo bazali na Canada mobulu epesi donc bazali kodiscute donc somo bandeko oyo tozali kopesa bino ezali information vrai oyo radio Zoomel 1000 ezali kopesa bino po ete ba radio mosusu bomoni na minute oyo lokola bazali ya kopola lokola bayebi ete mbebe se salami bomoni ba radio ya ba congolais mosusu ba site ya ba congolais bavandi nie balingi takolobela likambo ya Tshisekedi te bandeko na minute ndenge ngai mama Rosalie nazali koyebisa bino Tshisekedi azali na mbeto ya hôpital azali na maboko ya baminganga bazali kotraite ye oyo ngai nazali kopesa bino ezali information ya vrai balalisa bino pongi te bana ya Congo ndenge ezali wana ba scorpion noir basi bakotaki bonzela tokopesa bino na mikolo ekoya kombo ya hôpital esika azali hospitalisé na makambo nyonso tokoyebisa bino po ete bolobaki ete bolingi mboka na biso tambola na ndenge ya démocratie. Donc bino démocratie na bino ezali kanga ete
bato mosusu wana nde bolingi démocratie esalama mais mpona makambo na bino wana nde ekomi kokefa makambo ya sese banini tolobi ete lokola bolingaki démocratie il faut totia démocratie likolo ya mesa ntango bino bogangaka démocratie boyebaka teke démocratie mpe ezalaka na bariske na yango ndenge ezali wana bandeko elingi koloba teke lokola Tshisekedi azali na mbeta hôpital biso tozwa tobomba yango wana nde likomi nini bolobaki démocratie mais démocratie fo babimisa yango likolo ya mesa donc bino boza kozela kaka soki ezalaki nde Joseph Kabila nde moto abelaki wana bokomi kokomakoma yango mbangu na bajournaux na bino bofungoli baminoko neti bangubu mais sikoyo ndenge ezali wana na kati ya parti ya UDPS mobulu ekoti ngindangida bazali kodiskute mpona baaventure oyo président na bango asali na aéroport bolingi kolobela yango te bozali kobombabomba kaka kokefa bandeko ndenge tozali koyebisa bino na parti ya UDPS somo discussion ekoti makasi bato mosusu kutu bakomi koloba bino bozali kosala bamakambo bozali kobomba bamakambo bandeko oyo tozali koyebisa bino ezali vrai bato ya UDPS tozali na bascorpion noir na biso oyo bazali kopesa biso bainformation balobi boye bango na bango bazali kodiskute balobi boye awa bino boyebi ete président aza na bariske bozali kobomba awa bino bozali kobomba bozali kokosa biso ete non président ayaki awa na poto babengisaki ye ebongo soki président ndenge ayaki awa na mbeta hôpital bien pa akufi tokoloba nini na bato bandeko omoni bango moko siko mitu na bango ekomi kosala baservo na bango ekomi kosala mpe baye komona ete makambo esalami ezali bariske grave bandeko na parti ya UDPS mobulu ekoti oyo ndenge balobaka ete esanga ekoti mobulu yango ete bandeko bozalaka na verité naye moko Tshisekedi ayi kokota na kati ya mouvement ya bana ya bakulu na ya poto babengi bakombata akoti na kati ya mouvement na bango tala sikoyo tellement bamakambo na bango eza kobeta kaka poto Tshisekedi akomi kokota na makambo mosusu ya balokuta mosusu oyo akokaki kosala te bandeko bino moko bomoni bandeko ndenge nini na aéroport bandeko Tshisekedi akangami moyebi meza te po ete basi bakosi bakombata na azali na hotel kuna bolanda ye na hotel ntango ngulu bato mosusu ekei oyo mosusu batikalaki bandeko ye Tshisekedi na nsima tala boyebi na baaéroport ezalaka ndenge nini na aéroport ezalaka okomona oza na kati ya bureau moko boye ezali na vitre bato baza libanda baza komona yo te mais yo moto oza na kati oza komona bato baza libanda nde esika Tshisekedi azalaki na bato ya sécurité oyo bayaki mpo bazwa ye mpo baboyaki ambulance eya mpo epesa paniki te erevese te Tshisekedi aza kokengidila bango nsima ya miroir aza kotala bandeko ti lokola assistant ya docteur azalaki wana lobi te ndenge esali bona minute ndenge ezali kokende en tout cas na minute il faut tosala tout Tshisekedi il faut kende donc ndenge ezalaki wana bandeko boyoka vérité Tshisekedi il fallait babimisa ye na chaise roulante oyo akitaki na yango na avion mais lokola kaka ndenge bato bazalaka pembe na vie forcé vraiment vie elite kaka tala kaka vie ekorevese te na ndenge bakongole mosusu bazalaki bandeko babimisa vie chichi na aéroport bakotisa ye na voiture ya sécurité oyaki kozwa ye mpo ete balingaki te ambulance ye ya bandeko vie chichi aza kotambola bandeko mystique yango namoni ntango bakokanga ete vie chichi président banini moyen répondre eza te ndenge azalaki wana bandeko batambusi ye na ndenge ya koforce vie ndenge azalaki wana bandeko yango namoni bato bazalaki ka pembeni kaka oriske kaka neti asili neti ekweya barapidité ye bakotisi ye maboko na sa mapeka mpo ete basimba ye tala kaka ndenge bandeko ye bandeko asi alembaki bandeko omoni lokuta eleka te bapapa na ngai lokuta eleka te bato UDPS soni ya ndenge wana bomoni na Congo boaplike balokuta ya haut niveau bokanisi balokuta nyonso tu kaka esimbaka bandeko
lokuta ya mbalo penze kati nzadi bandeko. Lokuta ya mbalo ekati nzadi bandeko. Ondenge na tango kala to bandeko lo baete lokuta ekati Zaire. Mais ya mbalo penze ekati nzadi. Poete batante bandeko. Malgré Tshisekedi azalaki sima ba vitre zako kengi di la mer. Tango assistant ya monganga lobi na eta azali na yango il faut na minute il faut mona monganga bandeko. Batu na yeka président forcé bwanga kaka ba makolo bwanga ba président tambola posoko tambolite biso to samwe bandeko. Tshisekedi yango no moni ete bambote nyonso to babandeko pesa eta ngaza ko bima. Eza ko kata kaka banzadi. Eza ko président, bonjour président. Litutu ya ndenge wana. Azalaki lisusu na kanda poete. Tala kaka ba moni lokuta na yepenza na misu. Bandeko babolingo. Na koyebisa bino boye. Il faut boyeba yango. Lokuta soki eleki et surtout na ba peuple. Soki bozali kokosa na makambo bongo kokosa te. Fende bobo banda ko bima bangoto bobo. Bomoni ndenge mobimi bangoto bobo. Bobo kende kokosa kaka ba makambo chakundi ape atika na eta ye. Abani kokosa batuke non aye po ete bavanda na Sarkozy bavanda na nani chakundi Boni balukuta ya boye chakudia. Vraiment. Kagame yo wana ye na France. Bakom bato basala makelele wapi bango. Oyo balo bazala na Londres tala lelo nde ko yeba nako batu wana baluka gande ba intérêt na bango yango na ba monela nde ba congolais. Pona nini babangi pona ba rwandais. Siko baliki basala ne je dirais bangonde moto bakutaki kosala ba trouble bato basali ba trouble ezali kaka ba rwandais oyo ba uto ba vandi awa kuna na France nde basalaki neti ba se manifester mais wapi ba combattant oyo baloba ko ba rwandais wapi bango bandeko ba aventurier ba comédien miyibi pomoni lelo to komi koyeba bino malamu bozali bato ya lokuta. Bolelaka mpona ba femme violette. Mais Kagame ye wapi bino na bateni obo mesana kolata ba sokoto ebimisaka solo bandeko ba ponyoki kwe ata moko monani te. Roger Bongo sakei na mwana moko mwasi bandeko tala ndenge ba rwandais ba humilier bango bandeko. Roger Bongo so afungolaka monoko neti ngubu. Roger Bongo sa komi koloba mongongo ndire mutu ameli mukokoli ya mbila bandeko azoko koloba te. On peut pas humilier. Akomi kaka on ne peut pas humilier une femme. Regardez comme il humilie une femme. Bandeko bakombate basabwe. Bandeko bamesana koloba bamesana kofungola baminoko. Mais Kagame ye wana yeti wapi bino kaka koloba. Il fallait bokende bolakisa ete bino nde bakombatant. Bomoni kaka minoko soni ya ndenge wana bandeko botika kolatela bato bateni ya solo na poto bandeko na koloba mingi te botala ndenge baimilie Roger Bongos pe baimilie mwana mwasi oyo akendeki na Roger Bongos bandeko baimilie bango boki ndenge langage oyo rwandais wana utiliser azolo bete biso tokoki ko se comporter neti bino te. Bomoni banani sikoyo bayoki sili ba congolais soni bandeko soni ndengo na bandeko Roger Bongos na micro na ye ya muke na kamera na ye ya muke bandeko kamera oyo akendeki okosila yango histoire na nzela ya Allemagne. Kamera oyo esambwisaki bandeko Roger Bongos amemi yango susu na bamakambo ya ba rwandais esambwisi ye lisusu vraiment na posa ya kolela. Na posa ya kolela bandeko te. Bomoni bozali bato ya lokuta botika makelele wapi ngwanda mutu alobaka makambo ba rwandais Kagame wapi ngwanda wapi bato ya pareko
bino nyonso tu bobungi bozali baaventurier balikro tokondima bino lisusu te kaka kokosa owera soni bowera bolobaka owera soni bome rwanda ye aye président ya rwanda ye bosali nini bamoto mosusu bakomi yo te tala résistance esalami résistance wana esalami ezali bacongolais te wana ezali barwandais wudu oyo bango moko basali me wapi bakombata wapi général ngando les crocodiles wapi ye oyo azalaka mbanga munene lokola levier ya danki wapi ye bazali wapi bango nyonso bamonani te wapi mokrekese bamonani te bandeko boza baaventurier baescro baaventurier tokoki kondima bino te botika makelele bozali bato ya lokuta papa Roger napesi yo maloba bakombata ya nzala bakombata ya chanana bino bato bolobaka mpona barwandais wapi bino Kagame ye wana ye na France bomoni ezali nde problème ezali nini bakongolais oyo ya bakombata oyo ya baidio bango babangaka esika oyo makambo ezali kondongwana na ndenge ya lopoto soki ezalaki na ndenge ya lingala nde omoni basopani mpona moto na moto afungola monoko neti bangubu me lokola bayebi ete na barwandais français nini bakokende koloba kuna yango nomoni ete baoyo ya Londres batikali na Londres baoyo ya Belgique batikali na Belgique donc moyen te bandeko oyo ndenge balobaka eyi nkisi eyi magie bakongolais soki mpona likambo ya lingala wana komona batondi mama na yo tata mame yo kuluba na ngai te yo mais lokola ezali likambo oyo ete bayebi ete barwandais bakoya français nde kotoka kuna bandeko nani abima surtout ngando le crocodile boyebi ngando le crocodile ya Londres ye kutu likambo français alingaka yango te bandeko bamonani te bakombata bamonani te bolobaka barwandais mais mutu bino bobengaka génocidaire ye wana ye me bomonani te eza soni mingi mpona bino bakongolais na parti ya lelo bakombata bozali lisusu bakombata te bakombata na Congo baza lisusu te na poto baza te botika lokuta bozali bamiyibi baescro bato ya lokuta na bateni oyo bolataka boza kosomba yango na bawenze ya basoki ba 5 euro banini bateni yango eza kobimisa solo na nzoto na bango bandeko pusana pembeni ya bakombata oyoka solo ya bateni bandeko lelo tala barwandais bomoni ndenge basambwisi Roger Bongos asazarde akei na mwa kamera na ye ya moke kamera oyo alingaki asalela histoire ya koyiba bakongolais mbongo na poto bandeko bomoni ndenge basambwisi bango bandeko ndenge balobeli Roger Bongos ndenge balobeli na mwana mwasi wana oyo ateki suki ya bameshe neti bapoila lapin ndenge balobeli bango bandeko mawa bayoki soni rwandais wana alobi ete biso tose komportaka neti bino te soni ya ndenge wana bandeko Roger Bongos kaka munoko makasi na bamakambo ezanga tina Roger Bongos akomi koloba na sa micro mais le problème est qu'on ne peut pas injurier une femme. Il a injurié une femme, ce n'est pas... Roger Bongos Mungongo on dirait Batienene Mukokoli a mbile sobe na Mungongo.
azokoka koloba te alors que Roger Bongo muta fungolaka munoko soki likambo ba congolais ntala ndenga fungolaka munoko Roger Bongo azokoka te. Nous sommes pas venus pour discuter, nous sommes venus Roger Bongos bandeko lelo penza ba monani baza ba comédien ba kima ba combattant ba monana te bandeko boza ba aventurier ba comédien ba escroc. Botika ba wera son ba vanda kimia, botika ba jibe ba vanda kimia, botika ba papa ba vanda kimia, bino boza ba aventurier. Boganga ka ono nani président Kagame, bolobaka na makasi ya boganga ka. Mais président Kagame ye bozali wapi? Bo monani te. Bandeko, soni ya ndenge wana. Soni ya ndenge wana bandeko, yangana na yebisa bino bokeba ba combattant oyo. Mingi bazali wana baza ba mobutiste bazali ne kosala nde ba compte à rendre lokola bato mosusu bazwi bokonzi na Congo mitema na bango ezali ya kozika balingi kaka kokosa ba makambu baye na bakombo o ba femme violée bozalaka ko utiliser ba kombo ba femme violée mais muto bino boakizaka o bolobaka ete yenda tindaka ba soldat po ete ba violer ba femme azana en France bosali nini wapi bino bato ya lokuta miyibi ba escroc bato pamba boza ko distraire bato na poto baki mbumbulu moko boye baza ko yana makambo ya lokuta a partir ya lelo makambo komba te na poto ezali te botika koposa bato bozali ba escroc ba aventurier ba kombata ya chanana ba miyibi ya pamba pamba bozongela kaka bamisala na bino ndenge bokende bomesana okende koyiba na ba magasin bato ya lokuta miyibi vraiment bozali kokisa ba congolais soni na kati na poto bomoni lelo mokili ekomi koyeba bino bato ya lokuta miyibi wapi ngwanda mutabanda fungolaka munoko mpona kolobaloba wapi ngwanda Kagame ye ngwanda wapi ye bomoni bozali bato ya lokuta bozali ba miyibi wapi général na bino bobengaka soi-disant général Ngando oyo azali na mbanga munene lokola levier ya danki wapi ye bomoni bato ya lokuta wapi ekanga journaliste na bino bolobaka ekanga wapi ye kaka makambo ya kosenga bato bambongo bopesa cotisation bosala boye bandeko soni ya ndenge wana bandeko bakongolais bato ya lokuta bakombata miyibi bato pamba boza koyokisa bakongolais soni na poto botika tolingi kutu koyoka teke boyaka ndenge boyaka oyo tokangi kongolais boye mitif na poto oyo tokangi bozali bato ya lokuta bozali bamiyibi botika bakongolais calme bakongolais basala bamakambo na bango na le calme po ete moto oyo bino bobengaka génocidaire aye awa bosali nini miyibi baescroc baescroc bomonelaka nde bakongolais mpo boyebi ete na bakongolais nde boyebi ndenge nini faiblesse na bango ezali mpo boluka ndenge nini ya banzela na bino makambo ya lokuta esili bosuki bozali bato ya lokuta yango momoni ete na bakoko na bino tala bamakambo asali bino na aéroport bandeko na aéroport bakosika ase akendeki bolanda ye na hotel bandeko nzoka nde Tshisekedi azalaki nde nsima ya bavitre ya fume wana aza kokengedila elobi ata mama Rosalie aza kokengedila tellement kaka ndenge esalaki ke état de santé permettre te balobi kaka vie il faut bima bagarde du corps wana balobi il faut bima po te assistant docteur alobi ke docteur aza na besoin na minute oyo Tshisekedi miso eteli ayebi ndenge nini ya kosala te bandeko soki mundele alobi tango baye kobimisa Tshisekedi bandeko Tshisekedi na colère wana bandeko batu baye vie chichi mususu aye vie Tshisekedi li tutu ya ndengo wana aye ko découvrir bakangi lokuta na ye makambo eleki na poto wa bandeko bana kin vraiment bandeko na ngai na Kinshasa soki bomoni babiloko oyo Tshisekedi asali bokoseka na banzi ete bokoloba ete tosalaki erreur tobengi ye Moïse
bandeko Tshisekedi bomba ni sima ya bavitre azako kenge dila bandeko babolingo Tshisekedi kenge dili après assistant docteur l'hôpital ndenge zali wana en tout cas soko zanga awa état de santé dans le boulot il faut que le docteur amona bandeko ezalaki pasi pe mawa ezalaki pasi pe mawa bandeko Tshisekedi bimi Tshisekedi lokola pe balobi ete misu makasi ndoki te Tshisekedi aleli tutu lokuta bazo ya penza na liboso na ya chichi litutu ya ndenge wana bandeko basaleli biso comédie du siècle comédie eleki ba comédie nyonso tu mangobo akosa bandeko mangobo akosa toza koyebisa bino ya solo mangobo akosa tokanisaki mangobo nde azalaki na banimero ya suka me nimero Tshisekedi ebeti na mikolo ya suka atuka mangobo akosa mangobo monzali trio de sufa bakosa ezala zwezo ya kosa bakosa bandeko bamakambo toye komona numéro Tshisekedi abeti bandeko eza grand numéro donc numéro du siècle bandeko oyebi ke vie chichi ana penza numéro bandeko ela oyebi ka bimiko alili tutu penza ko ndenge babandeko benga ko Tshisekedi vie chichi vie aloba ete wana ezanga te bandeko vie chichi abeti numéro na ye bandeko oyo balobaka ete numéro ya 21e siècle bandeko tozali koyebisa bino 21e siècle te mangobo akosa tokanisaki mangobo nde azalaka grand numéro mais mangobo akosa ezala lokuli akosa ezala monzali akosa ezala ngalufa akosa mais Tshisekedi abeti grand numéro bandeko oyebi ke abimi penza litutu ko bandeko bon bino sikoyo bomituna eloko nini penza asilikaki bandeko akangaki litutu wana mpona nini ye alobaka ete azali mpona bapeuple ye azali mpona bapeuple congolais ye nde alingi bapeuple me bapeuple bazali koya liboso vie chichi litutu ya ndenge wana akanga litutu bandeko bandeko te vie chichi ya motema libanga penza motema ya kayu malika komi na situation ya boye maladi bandeko vie chichi aleli tutu bandeko bomoni bino bato babondeko ba vie chichi président ya bapeuple Moïse bomoni albosani bino na minute oyo ndenge balobaka moto azali kaka moto Tshisekedi aleli baboli tutu na oke lisusu mwana moko moke azalaki wana mawa ndenge lobi mama Rosalie esali ngai mpasi na motema oyebi ke mwana na moke vraiment gangi chichi ye chichi Tshisekedi litutu ya ndenge wana bandeko Tshisekedi aza grand comédien tete mangobo akosa bandeko tala kaka Tshisekedi parvenir kokimisa mesewechi na kamera na ye na lipeka mbangu ti na hotel soki nini oba kombo babandeko pesa bandeko na okeli mesewechi mawa tala ndenge mesewechi na age asa komi nango kokimisa mutu bato boyeda bayebisi bango balobi kaka vie chichi aza deja na hotel bokende mbango aza kuna wana nyonso ezalaki baje mesewechi na kamera na ye na kamera wana epesaka na kosa bino te professionnel kamera wana epesaka bandeko tala siko vie mesewechi atiaki yango na lipeka mesewechi abandi mbangu boulevard bamindele kutu babelge bakamwe bazomonaka mutu bazokima mbangu boulevard na kamera na ye poni nelingaki asala le premier pozwa vie chichi kuna na hotel bandeko esika mesewechi akomaki bandeko mesewechi amoni makambo na ye mesewechi amoni rien 00 vraiment naokeli mesewechi mawa en tout cas mesewechi asala na ye bareportage mais reportage ya mbala oyo vie mesewechi amoni kimona meso vraiment naokeli mesewechi mawa boye na asiri place azali na lipeke vimbi po ete kamera na ye wana epezaka tala kaka ya professionnel mesewechi akomi wana akomi kotunaka na bakestion mosusu ezalaki prévu te or que mesewechi mpenza abombaki bakestion mpona Tshisekedi nzoka nde Tshisekedi afietami na ye na aéroport abombani aza kotala bango na bavitre fume na ndenge ntango bato baza kopakata mbango kokota na babus
Tshisekedi azalaka na motema mawa alobata bakomba te tala mpe bamemelinga baflere aloba ete te bandeko ndenge bayebisi bino ezali ndenge wana te nazali na ngawa Tshisekedi afietami aza kokengedelia bango kaka na nini na vitre ya fime na banini bandeko naokeli mesewechi mawa naokeli mesewechi mawa tela kaka na age papa bato asa koli na ye kokimisa ye mbangu na bakamera professionnel kamera wana epezaka bandeko nakosa bino te epezaka esalaka lipeka pasi surtout soki ozopakata nango mbangu esalaka lipeka pasi mesewechi vraiment limbisa bango bayebi eloko nini basala te mais limbisa bango oyo ndenge wera sona lobi balingi nzambe te mais mesewechi limbisa bango mama Rosalie nazongiseli yo maloba na pasi na mawa na motema mpona mesewechi ndenge nini kokimisa journaliste ya monene lokola mesewechi na kamera ya professionnel ya kilo bandeko vraiment nayebi ete mesewechi esika azali wana lipeka na ye je suis sûr ezali ya kovimba mama Rosalie napesi yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba. Bandeko congolais pe bandeko congolaise bino moko bouti kolanda ndenge nini lokuta ya bakombata ba scenario na bango bamesana kosala me tala sikoyo ekomi likambo oyo bakende esika Kagame ye bango batu bakizaka ye génocidaire asali bwe me bakombata bamonani te bango nyonso tu mpo mona ete baescro bango balandaka kaka nde bakongolais mpo ete bayebi ete bakongolais ata soki baagrese bakongolais bayebi ete problème wana ekosuka kaka ndeko bozaka bandeko bolimbisana me mbala oyo babangi bayebi ete soki bameke baya barwandais bandeko oyo wana baza komona mpenza porte prison polele ebele bakokangama mpe surtout eloko ekimisi bango mpe mingi likambo ya français lopoto bandeko likambo ya lopoto bandeko yo kanisi na makambo ya barwandais oyo yo zo moto lokola mokreke se otya ye wana pendant 10 minutes bandeko barwandais balobaka kaka français mais si lolemo ekobima ye kuna ti bino bokanisi ata masombo ezala ata odombo botika ye esika barwandais bazali kaka lopoto bino moko boyebi odombo soki ekomi likambo ya lopoto bandeko mbanga kilo yango na omoni ete baponioki bamonani te bandeko ntango toyebisaka bino ete ebele baya na poto awa kaka ngai mwana panama me vanda na ye banda kaka koloba na ye lopoto ata 10 minutes ata 20 minutes bandeko okoyoka na maolobi me mutu oyo asali bambula ebele na France ndenge nini France yango mobulu boye bandeko bakombata baza koyokisa batu soni bandeko yango na botika na bino bozali bato ya lokuta miyibi baescro sikoyo mpenza tomoni ko bolingaka nde komonela peuple congolais mpo ete bapeuple congolais kokosa bango bopesa cotisation bosala boye bandeko bolingaka nde bonginda na bambongo ya bapeuple congolais me lelo toye kokomprendre bino bozali bato ya lokuta bamiyibi papa Botamba tiela biso babilili totala ndenge nini baimiliaki Roger Bongos na mwana mwasi azalaki na suki neti bapoile ya lapin oyo akendeki kowelisa kokendela liboso mpo aloba bandeko baimilie bango na soni bandeko Roger Bongos elongi ekomi mpenza neti moto ameli ti oyo babengaka ti ya bikalakasa bandeko elongi ekomi soki ndenge nini na zolo yango ndenge ezalaka zolo ndenge mikata loso bandeko lelo mpenza ebimi bien zolo yango monani bien ndenge ezalaka neti mikata loso bandeko na mawa Roger Bongos mungongo ekomi ya mawa Roger Bongos moto alobaka makasi liboso ya mikro epai ya barwandais Roger Bongos mungongo ekomi Roger Bongos aza kokoka koloba te mawa ezali pasi mpe mawa papa Botamba tiela biso babilili totala ndenge nini Roger Bongos baimilia ye na ndenge ya kosakana te ezali soni mpe mawa babilili s'il vous plaît.
Pourquoi vous tutoyez les gens à chaque fois que vous parlez? Vous faites n'importe quoi. Pourquoi vous tutoyez les gens quand vous parlez à chaque fois? Vous dites n'importe quoi. Mais pourquoi? Je sais que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi on tutoie les gens quand ils Vous parlent? agressez les gens et vous laisse comme ça. Vous croyez que vous faites n'importe quoi là où vous laissez? On ne vous a pas invité, on ne vous donne pas le droit et ça s'arrête là. Voilà, hein, c'est incroyable. Vous insistez, c'est impossible. C'est impossible. Pourquoi on tutoie les gens comme ça? Chez nous, on ne fait pas n'importe quoi. Chez nous, on ne fait pas n'importe quoi. Chez nous, c'est pas chez vous. On ne fait pas n'importe quoi. Chez nous non plus, c'est pas chez vous. On vous permet de faire n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi ici. Très bien. Ici, on respecte. Il faut respecter les gens. On vous respecte, monsieur. Il faut respecter les gens. On vous respecte. Et vous respectez les gens, vous tutoyez une femme que vous connaissez pas? Voilà. Je m'en fous. Ah ben voilà, c'est ça le respect. C'est ça le respect. Bravo. Ben voilà, c'est ça le respect. Respectez les gens. Ah bon? Est-ce que vous vous rendez compte? Vous prenez de n'importe qui. Est-ce qu'on vous a... Est-ce que moi je vous parle au moins, monsieur? Est-ce que je vous parle au moins? Est-ce que je vous parle? Est-ce que j'ai le temps de vous parler? Il faut parler à eux. Est-ce que j'ai le temps de vous parler? Est-ce que j'ai le temps de vous parler, cher monsieur? Hein? Vous insultez une femme et puis vous venez, vous dites, vous parlez de respect. Quel respect il a donné? Mais enfin, vous vous rendez compte? On fait rien? Mais regardez. Mais regardez. Hein, est-ce qu'on peut admettre ce genre de choses? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous venons de sortir de ce que le Rwandais ont pu organiser aujourd'hui. On a été menacé. Nicole qui est avec moi au niveau d'enregistrement chez les Rwandais pour qu'on puisse assister à leur organisation. Je dis une seule chose, je peux dire une seule chose au Congo, ça suffit avec vos combats spectacles, ça suffit avec vos combats sur les nets, ça suffit avec ce que vous êtes en train de faire. Ça suffit vraiment, le combat n'est pas vraiment le spectacle. Ce que les Rwandais nous ont montré là aujourd'hui, je suis en train de dire, est-ce que le Congo appartient toujours aux Congolais? Est-ce que le Congo nous appartient encore? Je suis en train de dire aujourd'hui, ces gens-là ont récupéré notre pays. L'organisation, la discipline, ce que j'ai pu voir, la façon dont on a été agressé devant même la police, qui s'en fiche même de la police. Je vous dis une seule chose, que le pays s'en va. Le Congo s'en va et je suis très amer aujourd'hui. Alors qu'ils ne viennent pas nous dire aujourd'hui, celui-là est combattant, celui-là est ça, ils n'ont pas pu faire grand-chose aujourd'hui. Je vis personne. Ces combattants-là, ils étaient où? Il n'y a eu personne, il y a bien dit personne. Et ils se sont organisés pour descendre le Congo. Ils nous ont humiliés en disant que vous ne valez rien du tout, vous les Congolais. Vous ne valez absolument rien du tout. Moi, j'étais à l'intérieur avec Nicole Mouton. Mais ce que j'ai pu voir, c'est un drame pour le Congo. Je pense que je pourrais même choisir maintenant les gens avec qui je vais travailler dans ces combats. Parce que je pense qu'on n'a pas besoin de faire de spectacle quand on fait un combat. Merci à vous. bolingaki bomona ndenge nini Roger Bongo salingaki atombola mongongo mpe koloba makasi bandeko me lokola ekomi likambo ete bato bango balobaka o barwande banini bango oyo mpenza devant bango a 0 metre bandeko bamonani wapi ezala ta ngwanda moto alobaka wapi bango ezala bato ya Londres oyo bakombata ya Londres wapi bango ezala ya Belgique wapi bango bandeko balimwe na kati ya nature bato ya lokuta ba escroc miyibi ezali pasi pe mawa bandeko bolingo toyebisi bino ete tokopesa bino information moko lobi tokosalela bino reportage monene oyo tokotalisa bino ndenge nini papa Joseph Kabila Kabangele rais akendeki kopesa candidature na ye pe ndenge nini atambolaki na makolo bandeko tosaleli yango reportage monene tozwaki ta na biso po ete tosalela yango reportage moko ya kafu pe na ntango oyo bokomona ete tokotiela bino babilili wana me bozala na patience po ete wana ezali
biloko moko spécial oyo tolambi yango bokoyoka bamakambo ndenge nini ezali na kati mpe bokomona ndenge nini tolambi yango tokolakisa bino ndenge nini le rais akendeki kopesa candidature na ye kotika candidature na ye mpe kuna na seni na Congo mpe atamboli na makolo elongo na bapeuple bandeko tokolakisa bino yango vraiment ezalaki ambiance ya somo mpe na banzi ete bokoyoka ndenge nini ngai moko mama Rosalie nasali nazwi likambo yango na lambi yango na tie yango pilipili matunguru mpe mungwa mpe nalobi malamu mpe papa Roger mpe lokola mpe na banzi ete bokolanda yango na bangonga ekoya mpe bokoyoka nini oyo tolobeli bino bandeko babolingo na tango oyo liboyambo ete tosukisa émission na biso tozali na annonce ya ndeko mwasi moko na kombo ya Agnès Vunza. Bandeko babolingo ndeko mwasi oyo na kombo ya Agnès Vunza azali koluka ndeko mobali moko na kombo ya Paulin Matondo. Ndeko mobali wana na kombo ya Paulin Matondo alobi ete azalaka koteka na zando tango mosusu pe azalaka koteka na Sekomaf na njili na quartier 13. Alobi ete ndeko mobali wana avandaki na quartier 9 na avenue Kindudu numéro 15. Avenue Kindudu numéro 15. Ndeko mwasi alobi Paulin Matondo akotaka Angola. Mais depuis ye ndeko mwasi abelaki akotaki na koma tango ekobima nde a perdre ba coordonnées nyonso tu ya ndeko mobali oyo Paulin Matondo po ete alobi ete avant azalaki na contact na ye mais tango ye ndeko mwasi ekokota hôpital na koma asali 3 mois tango ekobima nde a perdre contact na ya ndeko mobali oyo Paulin Matondo pe ndeko mwasi azali koloba ete ndeko Paulin Matondo azali mobali oyo alingaki abala ye penza kaka ndenge balobaka ete ba circonstance ya la vie eyaka na ba surprise na yango pe ndeko mobali abala ete mais azali quand même ndeko mobali oyo ndeko mwasi azali kolinga ko garder ba souvenir ya kitoko oyo ndeko mobali oyo na kombo ya Paulin Matondo bazalaka na yango tango bazalaka na kati na relation na bango na ndenge ya malamu yango ite ndeko mwasi na kombo ya Agnès Vunza azali kosenga na moto nyonso tu ya motema malamu oyo ayebi ndeko Paulin Matondo ameka kopesa yeba information soki pe ezala ete achangea pe kombo bakoki koyebisa ete ndeko mwasi na kombo ya Agnès Vunza alingi azongela contact na ye babanda kosolola ndenge bazalaki kosolola avant bazongela contact na bango ndenge ezalaka po ete ndeko mwasi Agnès Vunza azali toujours na souci ya entrer ya contact na ndeko Paulin Matondo yango ete tozali kosenga na bandeko nyonso tu ba auditeur ya Radio Zumel 1000 oyo balandaka ba émission na biso oyo bayebi ndeko Paulin Matondo azalaka koteka na zando alobi ete tango mosusu pe azalaka koteka na Sekomaf na quartier 13 na njili pe avandaka na quartier 9 na avenue Kindudu numéro 15. Ndeko mwasi alobi ete pona moto nyonso oyo ayebi ndeko Paulin Matondo akoki kopesa yeba information po ete alobi ndeko mobali akotaka pe Angola ezala ta soki azali na Angola bino bato yo ya Angola oyo bolandaka Radio Zumel 1000 soki bozwi message oyo ekozala malamu pe bokomisa yango epai ya ndeko Paulin Matondo po ete ameka entrer ya contact na ndeko Agnès Vunza soki pe moyen ezali bandeko ndeko mwasi alobi ete ndeko Paulin Matondo akoki pe ko contacter famille na ye na Congo po ete azwa ba coordonnées na ye ko
comme ça bazongela contact na bango kosolola ndenge ezalaki avant pe tosengi na moto nyonso oyo ayebi ndeko Pole Matondo soki oyoki message oyo tosengi na bino bomeka kopase yango epai ya ndeko Pole Matondo po ete ameka ko entre ya contact na madame Agnès Vuza ou bien akoki pe ko entre ya contact na famille ya Agnès Vuza po ete ndeko mwasi alingi ete bazongela contact na bango ndenge ezalaki kosolola po ete bango moko ye moko ndeko mwasi ayebi ba souvenir nini ya malamu oyo ndeko mobali wana aportela ye yango ete ba souvenir ya kitoko babosanaka yango te soki moto asaleli yo yango na tango oyo bandeko na kosenga na moto nyonso tu ayebi Pole Matondo ameka kokomisa message oyo ndeko mwasi na kombo ya Agnès Vuza asili kopesa pe azali penza na kati na koluka pe bosenga makasi yango na tango oyo tosengi na bandeko oyo bakolanda message oyo soki omoni ete oyebi ndeko Pole Matondo ozali na contact na ye ndeko ekozala pe bien mingi okoki kokomela biso na adresse ya Radio Zumel 1000 opesi biso information po ete biso toko contacter ndeko Agnès Vuza pona kopesa epe information na oyo etali Pole Matondo moto oyo ye azali koluka bandeko babolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango pona mokolo ya lelo yango wana bozala kaka bisika bozali na banzi ete na sima ya bangonga mwa mingi nde tokotiela bino émission ya président Joseph Kabila le rais ndenge nini akendeki kotika candidature na ye pe tokotalisa bino ndenge nini tosili kolamba émission yango pe tokotalisa bino bokomona ba réalité nini esalami na kati na makambo wana pe tolobaka ete le rais Joseph Kabila Kabange azali ya nzambe ba oyo bandimaka te me na banzi ete sikoyo penza bokondima yango bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokonde kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci